Mbote balingami et la famille toza tongo naoki pasi naoki mawa na sango na yoki batindeli ngai lien na TikTok bayebisi nga mare zwa matière na koti tellement nayebi ndenge réseaux sociaux etambolelaka en tout cas nazala mwa baprincipe na ngai bato balanda nga surtout mingi na YouTube bayebi mikolo nde nazotourne so baémission mpenza na YouTube te ya nazozwaka bavideo naosala na TikTok yango nde naotya na YouTube. Ouais, parce que baémission ya YouTube na bande mpenza kozwela yango temps du genre machin développement introduction développement conclusion, mais sauf que je mettais pas mon image, ok, nanosala yango kaka bongo normal nanotia image na nga te et puis na monte kaka bongo na koti natie miniature mais banotalema te sikoyo bato baya oyebisanga depuis kala mama yo bavideo no ya TikTok bato bazolela yango bambongo nga bia solo baotindelanga mpe balien o bato bazwaka bavideo na nga ya TikTok baotia na bachaine na bango tala ezotalema bakaya ndenge wana ngabi nameka nanu kotia ba image oyo ya TikTok kasi tana ndotia ba image ya TikTok namoni ke bato bakomotala donc nana onyoko ma kosala ba miniature monter miniature nzoka nenga mona miniature yango baloba so miyebi te eza pasi nzamba limbisa ngai. Bon bref nazozwa mpenza ntango kosala ba émission proprement dit te na sens ya po ba video ya YouTube ya TikTok bino boyebi ezala mpenza ba video ya milai te kuna nasalaka ba 10 minutes bato badeklaraka mais sinon j'ai pas le choix d'information na pesaka to pe ba message na yara nango il faut nasala ka 10 minutes. Bon, bien que je peux faire aussi plus, parce que na TikTok n'a pas 1 heure du temps. Donc na sa vidéo émission 1 heure du temps na côté na TikTok mais vous a fatigant ba to ba aussi porter penza trotter 10 minutes coûte ba la bongo 1 heure du temps. Patienter na sa nouvelle. Nous maman tu prends trop le temps de l'introduction, maman nous c'est important à koloba, OK? Bo supporter ngai. Bande ko batinde ninga lien na TikTok babisinga mama zo matière. Tant na zu matière Nathalie Boye babeta lisolo ya frère na biso Paul Bakenda ndeko ya frère na biso Michel Bakenda ke mwasi na ye mutu mususu abanda kotafuna ye bobino boyebika songi réseaux sociaux nde na yokeli émission yango c'est comme si abanda kotafuna ye déjà avant et tant ba komi na libala bon je sais pas trop mais c'est fort possible de solo mais c'est que moi j'ai fait na contacté chantre moko un bien-aimé moko ayemba abeta en fait az instrument instrumentaliste abetaka instrument aza ki sasa à travers pena ba musicien tout na contacté à Paris na contacté une amie Azali, camarade de Michel Bakenda. L'ami me dira que ce qui est vrai, tant pour la route aux États-Unis, à côté la fille Azali son anda côté. Assez azui garantie à qui. De quoi musicien d'Absinga, oui, maman, quand nous aux bongo, boye, ce qu'on le bain mon coussé. Ah oui, non, quand nous aux bongo, tant Michel a écouté dans ses biens, mon son avait ôté la fungo manano. Et ben, il y a un que bat au voyageur, avec une voyageur, pour tous les voyageurs. Ba jour ya ba semaine so muto umeli peut-être 1 mois non ba umela emuke tant Michel à États-Unis en décembre parce qu'il y a même là ba précision tant ba États-Unis na Paul ba kena en décembre ba en avril ba ça 4 mois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La fille ba to babane ko yebisa que Paul a ozonga sauté munda ke wana bosana ya moni do moi so anduke moi suis le Nimbata oyo yango tango ba présenter qui batie nini comment on appelle ça ba publier pour la balle émission sociale qui émission il y a même pas 1 an la famille en octobre pour la balle qui na année passée en octobre même pas 1 année ba tout nyoso ba no fingelo nyamo na moso regardez sa tête c'est une criminelle c'est une crime nzora ndeza makambo solo oh toza na époque ya Zaïre te oyo mobali so ake poto bosola kana na ba correspondance ya ba comment on appelle ça
ya ba lettre suite ezate tout ça ba truc ba no fana ba 5 ans ba 10 ans toza na Android na mobile bosolola na na vidéo mikolo nyonso certainement sikoyo c'est quoi cette histoire o batu ba ebisa ki yeke Paul Roya susu te bon yo na mobile no bobando sola nini quelle méchanceté muto abimisi bon na balio bon ma mbango to solo ba et puis après bino boya ko peksa ngo sa ba émission hein tala elo bana voici lombo ke bakana bino hein boke bakana bino o vanela kama kamba bato bon to vandela mamba banani ya bani ya mangana za mutu siko boli boy botina na le mamba ba lion ba guépard ba antilope to ya ba fruits ya ba plante ya ba nzeta ba citron et simbate na za mutu fona le kama kamba bato siko sango neti ya boy epesi pasi na ena pesa conseil na bato na ba balite ba émission je crois na sali ba mikolo nyonso bato balandanga surtout na ba live boyebi c'est sur les mariages ko conscientiser ko conseil koloba na bayike bolanda ba pasteur o te na ba frère to bato balobaki nzamba ponela mutu mwasi te nzamba ponela mutu mwasi nzamba ko peso mwasi soki o intéressé ye soki o engagé ye soko sengi ye akorienter yo kokezo mwasi na ndenge na yo te botaneti boye bandeko mwana bato abali ye couturièrement apesi mbongo marmio so de basalaka. C'était prévu après soba wuti États-Unis bongo aya basala civil et puis religieux bino boye bina conjoncture en mboka hein mboka ngo misala ezalaka te les frères aza musiciens vine dépendant na musique nde bakendaki wana mwa kosala mosala ngo ndenge ezalaka mwa ba mike aye asa makambo bandeko mutoko kweya aye bandeko akuti mwasi si azwa garantie ya kenda ya mabe makasi akuti tala rondo donc na absence certainement bato baolo baki babana les gens bimaka bandaka la baroza na raison bon ba fille lelo pe bazana bato buka lelo lamba lelo lia lelo ah mais franchement ngana o comprendre te yango ba bolingo ngo ya lelo quand temps de la fin je sais pas si facilement tu étais avec une personne plus grave à Balio a pesika mu Congo et na seconde obosani okomi kolala na moto mosusu ah je sais pas na parfait te mena mamba bolingo nazana mwa bankele oui nazana mwa bankele na ko digérer le courante 4 mois et aya kutio na zemi what abalakio mais c'est grave ça c'est grave moi so elongi mbata oyo moi so elongi bulo yo fi yo balobi mutache ezemi cameraman il y a de la foi passer na biso de la foi na pesi mbota en passant wa motema mabe ya frère wa vraiment motema mabe et bato musubino babika congolais na panza rassemble balobi que non les cameramen a tekelaki bandoto a ebisi que non écoute ngana cameraman donc on va filmer yo air nyonso cha koko ko postaka yo air nyonso koma star pour la dictateur a muluba bano vana ko kazaka yo kaka wana ovani kaka na mutu mo yebo azate eza bongo eza la bongo te et en sens te do libala lelo koma na ngwelo moko ya maseki ya omoni batu bali ko bala te avana chite Paul courage OK wa mobali kitoko wa mosala nzambe wa star et ça lui passe oui mais à vie tant sous derrière nasima ya échec nyonso révélation bomba maka lukoye ba pourquoi eloko komelio et pour nzamba permettre pour kolembate ko ça ne fais pas comme ton frère ah yango ya Michel alingani ko bala na raison non tu peux recommencer mais cette fois-ci avec Dieu OK au CP na moi si prends le temps de prier demander à Dieu nzambe na s'engager ou pas nzamba oyebiso jamais zo moi après lobby et comme ba problème non ba ona ba ba kozala avec Dieu vous allez surmonter ça courage à toi et l'embisoté et ba essayer la vie continue vie ezalaka boyer vie les ensemble à mabena malamu nyonso ekokoma la Bible dit tout arrive également à tous même pour les méchants même pour les justes et même pour les bons bino botikali nanu bobalite boys bo teyama babalar bibalela te balinga bilingela te surtout bino bosambelaka prenez le temps de consulter Dieu makambo boye what's this
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu koranga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe nango ya olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible naliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi mes peurs sont na se métamorphosé osimbi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui
asalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko